Bana Poto, ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireuse de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC. Suivent, même les jeunes, ils adhèrent. Tokolo babolele, so qui m'a so qui vient, toujours clair. On analyse, on explique, Toko bêta sujet, pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. On pose questions, on répond doux sans insulte. On reste debout, copé ça n'a pas argument. Développement, toko beta mondialelo. Na français, na lingala moko zali wapi. Yemba na biso, BBC impoi, tikali kambo. On analyse, on explique, toko beta sujet, pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisous encore. BBC. Poi azali awa mayele ya mabete solo ya motema kaka on analyse, on explique, toko beta sujet, pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisous encore. Kandi, la patronne de Bellart TV, autorité morale. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, na balandino soya BBC, bonjour, bonsoir, Nabino, j'espère que vous allez bien. Bisopé par la grâce. Toza bien, voilà, bon limbisa mongongo, mongongo ils ont qui n'ont bien, mais lobby, modération et voilà. Famille Libotae, la grande famille. Shalom, bonjour, bonsoir, Bampo Ichou. Voilà. Bon.
botenir nga rigueur te mpo na mongongo boyebi naseki nini bandeko la grande botala ntango nalobi la grande famille na se souvenir hier na bandaki komodere l'église d'intercession na moderaki c'est fait-il que famille bota la grande famille boza suka boyebi nini nasekisa bino bo imaginer na o modéré na bosani na ye koloba la grande famille boyebi keno nasekaki nga mona binzambe o nini alors boteni nga rigueur te na mongongo voilà nasekaki makasi na bi la grande famille eye lisusu awa faut natika yango la grande famille vraiment voilà bokota la grande famille la grande famille ekota nango pardon nzambe seigneur asunga voilà bokota boyeme bopartage tosula mwa moke nazwa vraiment bino otambola ite parce que voilà mongongo mpe eza bien te voilà et puis voilà quoi c'est pas vraiment important yana loba makambo so voilà bomoni titre nanga bomoni photo ya miniature on va un peu partager film na biso ya maman il faut le faire pour moi tokolobela yango déjà lelo touti kotala 4e épisode et touché nga na baye nanga déjà filmé voyez bien ngo na baye nanga filmé parce que naomona ke bare na biso ekobika te na film oyo ou encore na bapoumon na biso ekobika te parce que aventure ebandi nde sikoyo franchement na baye déjà nalingi nanga ba émotion lisusu te mais belle vie oyo je sais pas mais nzambe kaka sunga Seigneur soutiens-nous parce que mabe bandi voilà tokolobela yango ka ndenge tomesana bandeko mosusu ma BBC tozozela analyse na yo voilà et puis premier épisode et voilà la grande famille nalingi nasola mwa moke parce que namonaki mpe bandeko ebele batindelaki nga mwa lien oyo ya pasteur Dédé ndenge alobelaki sur film na biso toteki kotala artiste capillaire oyo esali que na chaîne na ye amoni visibilité malgré que non alobelaki yango te amoni visibilité ben alobelaki yango na kimokolo ya koloba que non akozwa ba attaque ebele alors c'est-à-dire que na moi lancement na ya belle vie ndenge alobaki na kati ya film to ezalaki na tableau ya Dacosta et Dacosta vraiment nzambe apambola ye mingi parce que et dépendra rapé message mosusu oki ozala ozo lancer message mais bato bazo capter message té c'est pareil na biso auto travail sur les réseaux sociaux tout le monde a mutu mosusu azolanda mutu mazo capter penza message ya mutu azoloba te ezala capter don la grande famille ezala quoi ezala pe don po biso ba mosusu pe ba mama bébé so mona ke non mama bébé c'est tango explique ka vraiment na yo kaka eza komi beta na tolo to c'est juste na osala analyse ya koloba ke non lokola message elekaki ezaki belle vie mon côté tonton Dacosta mutu na tableau na ye nde abetaki yango makasi yango ezwaki pe ampleur o biso nyonso tokomi 6h et 12h et tout le temps parce que baza pe na programme à prière kuna et pas pasteur Dédé Landwe et le mois bongo voilà alors les messages à lansaki wana ko ba koza surpris te ya komona ya kozwa ba attaque parce que belle vie elle a révélé les trucs et puis ba dans nzambe belé ba fungwami ba na nzambe ba bandi kolanda ba prière kuna alors eloko nga baninge belé bande ko belé basi ba lobele yango oui na mona ki pe famille libota ba to belé pe botindela kinga ngolobi tellement lobby déjà nazaki na sina travailler qui trop na travailler qui au moins 2-3 éléments na kotisaki bomoni eza musala koloba il faut kopema alors na mona ki yango na moni pe bato ebele ba travailler yango déjà et nga nazoki kaka na partager ki yango kaka na story et voilà merci na bandeko nyonso ba partager ki o batindela ki nga bokanisa te ke non na beti bino 12 bien na beti bino vite na mona ki yango mais bandeko ebele déjà basi ba travailler sur ça. Alors ceux qui n'ont pas travaillé qui sur ça, balobela qui ni, balobela qui non, musala belle vie et tout. Alors c'est au moins ça. Mais nga maman bébé c'est na ina lobela yango en passant na lobela yango ndenge nini. Na ina lobela yango boye. Bomoni lorsque belle vie basaleli yango message, basaleli yango na kati ya théâtre, na eli mingi ne maman Louisa sur élément oyo sur place oyo parce que nazo ki mo inspiration. Ya koloba ke non comment est-ce que belle vie a sali film
na kati ya filme bato basana ni na nani na tableau ya Dacosta betaki sete ya makambo ya prière et midi en prière et boye Dédé Lando et tout et beti penza na mato ya batu et aujourd'hui bandeko toko makakuna ba 1800 2000. Mais je me souviens en passant ta kalaba 2 mois passés je crois na ko leka wana ba vie oyo e komi na chaîne wana eza yango te. Bon eza na ndenge moko mabete, c'est juste que non tologi to loba message eza nini ya koloba que non au moins film o ya artiste capillaire et beti et fongoli batu baki kolanda prière bato baki koyoka liloba nzambe bato baki na ba prière bato baki meli prière. Le problème c'est quoi? Le problème est ça que non, le message a été transféré ou encore le message a été donné et bato aussi. Siko boni parce que le message tango ezaki transféré, message ezaki donné, ezana biso ba fan de Tolanda ki toyoki tika tokende. Maintenant soki siko Louisa abima ya koloba ke non ba geraka ba fanité. Déplaçana, qui moi inspiration. On va essayer d'abord de partager. On va essayer un peu d'analyser sur ça. Yakoloba Keno, elle était vraiment azaki correctité. Yakoloba Keno, ba jiraka ba fanité. Et très souvent, tolobela kango déjà Yakoloba Keno, aloba mabe Yakoloba ba jiraka ba fanité. Parce que là, juste film. Attends, ce qui peut. Belleville déjà, Zaki à l'Ika qui déjà, je crois, 8 ans. 8 ans, il y a Bella Production, à l'Oba déjà. Au moins 2 fois, à l'Obela déjà, midi en prière. Et avec au côté sango, il se soutient à quatre films. Ce que boni ya ba fan na yo ba fingaka, ba fan no ba sala ka ba bilo moko eza propreté, ba fan no ba mankaka batu, ba fan no baza ka ba fan moko boy ba trop ridicule, donc trop arrogant dans que loba. Bazo respecter ba touté. Ba insulte ba sale bouche ba bilo moko boye oto monaka na ngambo Louisa mais azo zanga kolobela bango te loko moko ba yoka ye mais pour elle aloba que non ba maîtriser ka ba fanité okoki ko gérer fanité mais Belleville a géré te. Moi je trouve que non, moi je pense que non, ils ont manque à responsabilité, manque à autorité, je sais pas, et l'autre bongo. Parce que j'ai été touché, nandenge ma bête, nandenge que non, après kaka film capillaire wana, bandeko façon toza e belé na chaîne wana ya Pasteur Dédé, mais là on laisse tomber. Ce que boni peut-être ceux qui famille d'Ibota, toza ba insolent ou encore ba insolente sur les réseaux sociaux, peut-être na combo à Belleville. Belleville a bimi a pesi message na lingi boete bo sala boy. Boni to kozanga koyoka. Allez-y comprendre que non Louisa azaka ka mutu moko ya loyenge. Aza mutu moko ya loyenge, aza mutu moko aza na sans sa responsabilité te. Oui, azana sans sa responsabilité te. Aza mutu moko boye, nzamba tia eloko moko na kati na ete ya keno, na ki leadership na yo, lorsque tu parles quelque chose ya bien, bato ba yoka pe ba salela, mbuma ebima. Azana ngote. Azana ngote, sauf que non, azande na biloko na yo azoluba. Makamuni akobimisa peut-être na public, peut-être quand nenga sala ki émission, ça qui va sortir médiatique na ba malobo azo bimisa wana eza ba maloba o bobino moko bongona ki etumba kimboka. Alors ezalaka bien te lorsque oza leader yo so ozo sala sortie médiatique o tumba mboka bongo ba retomber za mabe eza signe ya mabe. Alors ce que yebi pe ndeko mwasi ndeko mobali kenon yo soko tumbi mboka kaka olobi eloko boye tumbi mboka bo babini yaya mi bomba kota peut-être attendre la prière nzambe a changé peut-être maloba na yo. Monica ne biso ba mama BBC ka ne to lobaka tozana ba voix moko ya autorité ba voix moko boy eza ba tumsusu ba sepela raté mais la majorité au monde que non ma BBC tango loba ko expliquer ka penza ma BBC tango zo expliquer non comprendre mbala moko mutifo za la bongo mutifo za la bongo kolinga te que non tango zo lobo tumbi mboka non c'est pas bien ezalaka bien te yango na ngeka juste na partager na place o ya nani ya chaîne ya Pasteur Denis dingue Belleville va tourner qui filme
tonton Dacosta ndazaki wana esali keno etouché batu bake banini boni soki toza mabe soki totambola mabe Bellevue a lancé message tozanga koyoka bomoni keno Louisa azalaka na raison te ya koloba bagiraka bafan te. Alors c'est au moins ça tola nano ndeko mwasi et puis naozongela bino. Bellevue TV atindi biso et pas pasteur Dédé évangélisation et salami mama biso sodomika midi en prière oebite po ani ensemble la mesambe la kaka ekoela okoyeba te aulu wala yaya telema na losambo totali théâtre wana to seki to leli émotion zalaki mais losambo ndeza base réussite théâtre wana ezaki ka losambo d'accord bazui délivrance na losambo ba davina bazui délivrance na losambo yaya losambo kaka yo côté les makaka midi en prière biso natala évangélisation livraison à domicile mama to moni Elohim Elohim Adonai Elohim Elohim yoga unipakale mafuta unipakale aïe midi en prière bisognon son pasteur Dédé l'évangélisation salamien maman au salam évangélisation kitoko évangélisation kitoko Bellevue TV sali pena évangélisation kitoko biso so midi en prière tout ça karabo ba chrétien nyonso kakabo ya sambela ekoyela okoyeba te auluwala ekoyela okoyeba te kabo na losambo epikaizo l'ombre du tout-puissant même le sorcier a le doigt de Dieu. Aïe. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Anzambe. Biso son midi en prière kakao. D'accord, c'est lobiko na midi en prière. Yaya, ezaka théâtre mais à la vie pour. Bellevue TV a sali évangélisation, c'est-à-dire que non batu bayoka ki pe bato saki. Alors yo wana okoya kolobela batu ke non ba jiraka ba fan te. Maman, oza la sens sa responsabilité te ou encore nzamba pona yo te ya koloba ke non o gérer batu ou encore o diriger batu. Parce que lorsque oza leader, il faut mi pesa donc il faut o la tababiloko moko boya ya koloba ke non naza leader. Donc il faut na lobe ceux qui na lobi eloko moko batu pe bato aussi. Parce que nzambe tango aponaka mutu na ye acheye penza wana apesi autorité moko boye na kati na ye azo pesa pe azo aochape na kati na ye akoloba ke non tango yo zoloba batu ba yoka yo yaya boleka na ba ata na ba église encore na ba prière batu mususu ozoka penza nzambe azoloba ke non na tie maloba nyonso o yo koloba batu nyonso ba yoka batu nyonso eza ya kokende koluka te ya bakisi o batu bakenda koluka o na loba kaka eloko moko pona ko dominer batu te eza. Et je vis ça chez Bellevue. Bellevue azana eloko wana penza nzamba tia na kati na ye eloko wana ya keno alobi pe mokili yo ki pe etosi. E bangi pe ye. Ya. Mais si la zana ngote. Yango boyoka aloba ke ba jiraka ba fanite. Ata nzambe na lola asepela na ngote. Pour nzambe tango azo pointer yo apé ceux qui leadership apé ceux autorité moko boy eza po kamba eza po sanini o mema bana nzambe alongo na makambo pardon bozolanda la grande famille c'était ça. Alors félicitations et sous na pouti pour na film na évangélisation et yo kanaki bref alors to kita sikoyo na film na biso ya maman, il faut le faire pour moi. Ah, mandekone na bae na nga film yo. Pardon. Kandenge bauti kozwa nani tegra. Déjà na premier épisode na yebisa kibino keno basenga ka mwana basenga bakina kosenga mwana mabe mais lokola déjà Léa alembaki na ye et sali keno a libéré mwana. Bandeko to luka sagesse na intelligence. Léa zaki protection ya tegra. Eza na basi mususu okoloba o marâtre o belle-mère yaya bango nyonso tuté baza mitema mabe. Léa azaki mutema mabe na tegra te abokoli tegra très bien.
très bien, sans problème, à diviser qui bango, partager qui bango te que non, oh, moi nanangai Maria et Myriam, oh, n'a profité na koloba mes condoléances à notre perle de Bella Production Myriam, Bichon Stoebi Myriam, ou azama moi na maman Léa na film, ou na papa JR, elle a vraiment perdu sa maman biologique. Jusque-là, tu as évité Azaki malade, parce que na qui tonton Maurice, moko pour na tout tonton Maurice, est-ce que vous sali descente kuna tonton Maurice habité na tout sali descente na tout ni c'était quoi? Elle était souffrante pardon ou bien zanini tonton Maurice paye à l'obi que non jusque-là non tu as vraie version et voilà toujours là et c'est au moins ça famille Libo tu as que non biso to yaka mobondo et tout compatir avec notre perle à ces petits sarabiso et voilà quoi. Alors mes condoléances na ba fan nae, mes condoléances na biso famille Libota, mes condoléances na famille biologique. Voilà. La grande famille Tozonga. Alors maman Léa a beaucoup là qui vraiment n'intègre bien. Et voilà, et ça dit que insistance, il y a maman top et ça dit que non Léa a libéré. Léa siko na simawana loko diable déjà ça planifié loko moko amabe azui maele ya Léa ya koloba que non zuwa ya ache zuwa mbala moko et na sima zuwa wana po famille ya nani ya mama étoile et ya kalisusu wana te zuwa liboso a libérer mwana aboyene ba makelele wana bandeko to senga ka sagesse na intelligence o ki kozala o bokoli mwana peut-être ya mbanda na yo mbandate parce que Léa na étoile baza mbandate Léa a kota ki nanda kwa libala tango déjà maman étoile nanani na papa JR basi bakabwani et maman étoile bakchaka ende zemi babala kaite vous comprendre il faut to yeba kailo wana nyonso Léa ndi aza femme légitime ya keno babala ki alors ye abokoli kaka za maman mobokoli alors nani na lobake to continuer na kota la film mais na baye makasi parce que maman top déjà akekuna ko bunda azu mwana baye ko zongisa mwana zepa maman et pas maman étoile et voilà maman étoile le lendemain nango maman étoile a bungi aza esusu na kati ndako te. Je me demande eza nini papa Serge mbongo na ye eza ya kisi ndenge na moni akoki kozala mutu moko azui mama étoile amemi na monde à ténèbres abungisi na monde à ténèbres akende ko salela kaye ndenge nga na moni je sais pas trop hein parce que na moni bon je sais pas mayele kaka ndenge esilinga poko bima oya bimaki wana mwana na intégra na salon et sali que non abimi on dirait mutu moko mayele et bimi ou encore c'est quoi belle vie oyo ah ndenge nga na sina bae ah tika Bella. Ah, pardon. Yambi bébé. Yambi, ça va hein? T'es gars, en tout cas. Comme une jeune fille. Oui, t'es né, on a cola déjà vraiment. À final, il y a aux yeux. Oh, gâte. Bébé, ça va. Eh, boye malade. Là où tu es totier. Hein, valise. Yango. C'est méga ça. Kota. Ah, nyonso yayo. Nyonso yayo. Kota. Boye malade. Kota. Pema. Vanda. Yaya. Vanda. Jésus. Tigre. Bisio. Tigre. Yaya lobana. Leki nanga omwende to aboy na kati ya famille. To boya rabata matata te. Nzamba yebi pourquoi tia bango. Matata esungaka. Omwena kati ya famille bisika ndeko na bino akebalela. So muto matata moko aza. Ye muto ando bundela famille. Osoki ndeni. Na kenaka premier tour. Ngana JR to tu pande tu chouke tu mina il bakia tu kamatane ko mwidi nalo mo na ebise yo na ko lakso ke biso to souffrir na mwana na lero chaki ezeni to souffrir ya ko sa yaya bon souffrance on peut s'imsa na ebise na ke o eza premier épisode deuxième épisode iso romona na oya ko zwaye na ebisa ka yot na téléphone
nzoka na nsima na ye soki mpe mwasi ne alobaka na ye boye kowelela bana te ndi nde ntango nake turo na pe perde nazwi mwana ya solo azalaki mpe esengo ndako yango ya libala ovandi mama bokilona aza wana me ti demande ya mwana na yo aya epuis ozoyeba keno mwana na yo place avandi baonyokola ye te aza bien pa papa na ye biso basi bandeko tolukaka mpe kimiako oyo eza baerreur ya ndenge nini mama Étoile asali siko ye mutu ake wapi talaka ndenge nga moko na bandi kopense ya koloba keno yango mama kalunga oyo nzambe belvi na mama kalunga na ye oyo nzambe yaya naoyebisa bino na baye deja naomona ndenge bare nange kobika te bapumo nange kobika te siko botala la pauvre tegra siko bakozongisa ye epa papa na ye JR ou bien bakosala nde nini titre eza mama il faut le faire pour moi siko mama il faut le faire pour moi siko nani yango akoyebisa mama il faut le faire pour moi ekozala teke ekozala nani bela naoboya kokanisa ebele naoboya koloba ebele naotala na 10h namona mama Étoile mbangu kuna na 20 litres ya mai azoya nango mbangu bazobenga ye mama Étoile Jésus siko nga na lobi bomoni dans la vie bandeko tosambelaka parce que na sima kosambela oyo nzambe apesaka sagesse na intelligence je vous dis tala ba mama Top na ba mama Marie-Hélène omona ke baza ba yaya moko bavandi bayebi ata losambo te po mama Top a se comporter na façon oyo azo se comporter wana intérêt na eza nini ya kokende kolongola kaka mwana ndeko na ye kuna aza bien eza te keno baonyokola ye elingi kozala ta mie toyeba keno tegra bazonyokola ta ye kuna nzambe na bomoi yango wana na français ezalaka si je savais langage ya pasi langage ya mawa si je savais peut-être ndenge nazolanga mwana wana te siko malheur ya tegra ekitela mama Top na mwana na ye Elena tout le temps kaka mafinga bota ndenge azofinga Elena tout le temps azobimisa ba gros mot na niveau moko pas comme possible mwana oyo yo moko ozobisa ke no luka tatana on dirait mwana ndati ndeki ya yango wana bandeko ba filme oyo tolandaka na Belard ngana yo yaya tolokotaka ta moko na babomoi na biso na ba vie normale na biso ba comportement mosusu tozalaka nango siko Marie-Hélène na mwana na ye na mwana mama Top oyo eza Elena omoni ba mutu soki likambo ekwei nga na koseka bino yaya eloko eleki luka kimia eza te eloko nyonso baluka soki problème eza bokende yango na kimia soki deja ekoti trouble ekoti mésentente ekoti emataki ekitaki kaka ndenge mama Top akendaki kozwa mwana wana na trouble yaya c'était déjà une grande porte oyo bafongolaki mpo na diable siko natali mpenza na zongi eza baka moko boye biso tozokola toza na mabana mike tomonaka déjà bamakambo wana ti lelo bamakambo wana ezalaka mais n'attendons voir c'est quoi maintenant les messages leçon ou encore enseignement eza nini oyo belge alingi apesa na kati awa oyo Étoile nakomi mpe na mbongo yaya bomoni nzambi mawa yaya ata ndenge yo oza wana oza na bambongo na yo mbongo avion akomata akokende Dubaï donc pour elle nzambe déjà ça sali nakomi na mbongo yaya soki nzambe asali na kati ya bomoi na yo tu as 2 3 4 voitures 3 4 peut-être lopango ozomataka avion yaya wana eza ba œuvre de Dieu te otoki oloba kino ba œuvre ya nzambe penza ya bon ok tokoloba ngo ya koloba na munoko eza ba œuvre ya nzambe naza na 4 voitures non ça c'est pas l'évangile. Moi je vais te dire que non, l'évangile est vrai. Il y a nzambe, c'est l'amour du prochain.
œuvre ya nzambe c'est l'amour du prochain encore. Amour oyozana ngona ndeko na yo. Tu peux avoir peut-être 4 voitures, 5 peut-être mapango, mais voisin na yo, muninga na yo, azana nzala. Muninga na zo souffrir. Dis-moi, le pango na yo ndako no ba voiture na yo ndoko lo ba keneza œuvre ya nzambe. Il faut arrêter avec ba évangile wana. On est à l'évangile, on a mon ango se pendenge nini amutu. On ba œuvre ya nzambe. Misala nzambe yango non. Œuvre ya nzambe eza amour du prochain. Na pesi bino kaka exemple muke, okoza 5 mapango, 8 voitures, oza kaka boye na volant. Mais tant ozo bi mape na lopango non, okuti peut-être voisin na yo kuna, tam so aliete. Tam so olende na pokwa. Oleki na yo ki. Yebsanga, eza œuvre ya nzambe. Non, œuvre ya nzambe c'est l'amour du prochain. Nangina lobani, nangina lobakeno dans la vie. Omonika mama étoile nenga bimakana. Biloko anzo na komi na mbongo, na tikaka mwana parce que nazaki na mbongo te. Parce que voilà maintenant les retombées ya mbongo, o esalaki keno ke kozwa mwana. Bozo koma na ba mbongo bolobi keno ba œuvre ya nzambe, nzambe asali, mais boza na bolingo te, boza na crainte nzambe te, boza na ba désordre moko boye bo manquer bato parce que mama étoile tanga kena ikuna, ezaki na ba manquement. Mais il fallait zalata attendre une minute mouke na seconde mouke à comprendre que non attendre tango ngo ya pasi baboko eli mwanga mwana na yoki ata sangote que non ba mwana nanga ba nyokola ki te ko remercier ata Léa ezala kite mu pepe nini yango o etindie wana parce que nga nazo mona déjà danger ya koloba que non papa Serge wana asake oyo na mama na ye il y a un problème na kati ya lupango wana. Il y a un problème na kati ya lupango wana. Siko soki tobi tozonga, Bellevue azo évangéliser kaka. Tokoye ba sort ya ndako wana ya mama top, comportement ya mama top na kitoko te. Mama Marie-Hélène oyo aza ndeko na ye, aokoka ye te. Siko botala mama Marie-Hélène azo tonga pet ba otonga siko mama top na mwana na ye oyo eza Elena. Siko bo imaginer. Et ça, genre nini ya famille. Et puis, ma famille en est ça. Yaya, au monde diable. Diable a ses marakaka troublé. Et lorsqu'ils s'aiment troublé, ne mbala mokope, ba porte, ce que vous avez soupleté, ba porte fungwama. Nde o ekote li mama étoile. Parce que un an, aeba quitté. Mbongo ngo ya mobali netango akuti yango ya yango moko pe ezalaka be pe bobandi kaka bobandi pe relation boye mobali aza neloko te bomona ka ndenge bobandana ndenge bokoki kozo oyo okuti ye ba flete ba nini ye mwasi pa zate na mama ne na kati ya ndako bangambo bokuti sa vandi na mama na ye na muto musala na kati ya ndako botunisaka bien. Boluaka nzambe na babiloko mususu te nano discerner te. Lorsque tu discernes au discerner peut-être ba œuvre ya nzambe wa sali na kati ya bomo na yo au discerner ngo bien ndeko yeba ta kokumisa nzambe. Bref, la grande famille na komi nanga ko chiter ngongo na ngeza vraiment bien te voilà. Na ebité so na lobi mabe bolimbisanga parce que na moni que nos films auto que na évangélisation makasi bo supporter nga so va verset biblique et au côté kota équipé te bon te parce que c'est pel na déjà na premier épisode na ba que non mama étoile ndenge ba kina ko zo mwana ba kina na ndenge moko pe ya mabe concurrence on a kaka ozana passeport za passeport ozwa passeport biloko nyonso nya yo c'est quoi c'est ça ba vinini eza ba vinini bandeko hein cherchez d'abord le royaume des cieux le reste vous donc na oyeba te surtout ça ndeni bandeko yango na Bellevue télévision il faut ezala kaka bomo na nga ba inspiration na nga oyaya ba film à Bellevue inspira kanga tango na epe ko sala promotion na kepe na ngola mateya ce qu'on a qu'il a mingi la révélation, il faut amailler pour comprendre. Je vous aime bien, bisous, bye, tokutani. BBC, BBC.
y'a Mayele, au finger, tout est réglé. On parle calme, on parle vrai, pas de haine, juste le respect. On regarde, on comprend, on analyse tranquillement. Les mamas, les papas suivent, même les jeunes, ils adhèrent. Tokolo babolele, so qui m'a so qui bien, toujours clair. On analyse, on explique, Toko beta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisu songo encore. On pose des questions, on répond doux sans insulte. On reste debout, copé ça n'a pas argument. Na esprit à développement, Toko beta mondialelo. Na français, na lingala moko zaliwapi, yemba na biso. BBC Mpoi, Tikali Kambo. On analyse, on explique, Toko beta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisu songo encore. BBC Mpoi azali awa, mayele ya mabete. Solo ya motema kaka. On analyse, on explique, Toko beta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisuzu encore. Ceci est pour nous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireux de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC.